As
Les amis, ça me fait plaisir de voir Pasteur Patron, Papa Nabiso, Serge en bonne santé, Toebi, Aoute Kozwala na problème ya mbasu. Et on craignait vraiment pour sa vie, mais Dieu est merveilleux, le Seigneur a exaucé, a écouté nos prières. Et Serge est en forme, hein. Ça me fait vraiment plaisir. Et Romain Naé, Nzambe merci à se rétablir. Certainement, elle est encore convalescent, hein. Mais Bobika Mobali, Ara Mobali, Nzamba est vraiment restauré, APC Makasi. Bandeko, nakosala analyse vraiment oyo nakozwata ya kolobela eloko bouti komona oyo tokomona ngo peut-être big deal te tomoni kaka Bellevue asungi ba orphelin asungi ba veuve et puis voilà. Mais croyez-moi, sur le plan spirituel, eza na impact moko obokoki ko imaginer te. Eza eloko bato ebele batena compte te soki bato ebele bayebaka kosunga orphelin kosunga veuve impact nini ezalaka nango na vie bondimelanga nde bato nyonso na mokili bakabaka nde bato nyonso basala bolamu. Mais malheureusement ebele te basala yango ebele te basala ba acte social oyo bozomona ebele te nga nasala mosala oyo nayebi mamu na oloba tobelelaka ata mosu na mingongo ekauka yango na tika na nga nakoma obima ridicule vraiment naoma kosala nkulisi so nzambe apamboli nasali so naa nango te mais soki ezali ata ya moke vraiment nasala yango mpo nayebi baefe na yango to mpe impact nini ezalaka nango. Vraiment je vais prendre tout un temps mpenza ya koexplike en long et en large awa toyeka mpo toyela bino tozwela bino baimage
ya action de na biso Bellevue asali nzamba apambola ye apambola ministère na ye ministère veut dire le temps moins donc musala na yo ya salaka apambola ye famille libota apambola tout ce que Bellevue fait et en tout cas maloba ekoloba penza mingi eza te. Je prendrai vraiment le temps ya kozala large na émission mosusu oyo nazosala yango ka sikoyo et puis naokotisa yango mpe kaka lelo na butu oyo donc toza samedi il est tard je crois 21h hein, na Angleterre awa ou 21h moins 21h moins na Angleterre awa nde naza kozwa baimage ya eloko oyo e Bellevue asali mpona kokotisela bino bomona nakolobaka na bandeko oyo bakokutana libakwa kolanda bolanda mpe émission mosusu na kosala sur la prophétie prophète moko apesi Bellevue message bolanda yango là je prendrai vraiment le temps d'expliquer mais ce que je dirais ici eza kaka ke yo oyo opesaka difficilement ou encore opesaka te pesaka surtout na bavulnérable bomoni baveuve na baorphelin pambolaka bango sungaka bango wana poto oza wapi tindaka ta baorpheline eza ebele banimero ezali solo botinda ngo na famille na yo bakolia yango bandeko no bakokomisa na bango te bato ya Kongo bazalaka vraiment mystique banimero ezalaka nango ya baorpheline ebele ngai nayebi banimero baorphelina ebele mama bomoni oyo auti koremercier na suka na mama Chantal komba orphelina ne ça marche baza parmi baorphelina oyo nga personnellement nasungaka mpe surtout chaque fin année ezangaka te mwa bonne année Noël bana balia mwa loso neti décembre oyo toleka tovisitaka bango banimero ezali so oza na besoin nimero benganga na kopesa yo tinda directement epa na bango moko tinda na famille te soko otindi 100 bakokomisa 20 keba te ta mosusu mpe ekoma te bandeko bosalaka bolamu bosungaka bato ya pasi na koexplike yo en long et en large ntango obimisa kopesaka orphelin to veuve eloko nini elekaka mpe esalemaka na vie ya moto enini nzambe akapable ya kosala kaka mpo olesi veuve olesi orphelin na ya moke ya ebele te donc les amis mpona lelo video oyo c'est juste ça toyaki juste mpo tolakisa bino bilili ya baaction oyo Bellevue asali na orphelina ya mama Kalunga pardon na ekole ya mama Kalunga boyoki ekole wana bisika ezali eza babisika moko mpe rekile oyo bato baza na bango na badifficulté énorme batangisaka na bango bana te do bana na bango na problème ya kofuta frais scolaire mais mama Kalunga asala eloko wana certainement na motema kaka ya koluka kosunga c'est vrai ya moko alobi bana 700 enfants ebele te bafutaka minerval donc Bellevue aye azwi en charge quelque bana na orphelina wana eza elo mwa monene eza elo ya moke te nde na bacollègue mosusu ya théâtre auprès ya pasteur de la foi bayaki basala mwa événement oyo to mpe mwa eloko oyo remise à don oyo epuis epa baveuve na baorphelin mpe misusu donc à part mama Kalunga apesika mbongo epa mama Kalunga te mpo na ekole asungi mpe baorphelin misusu epuis baveuve mpe bomoni apesi $600 mpo na ngambo ya baveuve et na maputa wow il faut avoir ce cœur c'est pas donné à tout le monde vraiment nzamba pambolela patron na mingi oloba awa eza te moi je vais faire une émission que le Seigneur vous bénisse abonnez-vous yo s'abonner nanu te commentez likez quant à moi amoni mino bala sima ba bonne chose merci beaucoup émission ebokokata